Kete musuyo wana. Kete musuyo wana. Na alibaba na simama nafasi tangu kwa yake ya chaji bana dans cette place. Ni mama mususu ayesi ka propagande. Ona kwa pesa bi. Ya balalo ka olone. Na ka kiso votaka. To si lo melali kaya niki. Bokuna na filme. Let's go for it. Okay. Papaya aje papa. Também ele quis. Toko maana tiko ya cimetière. Là tu as tellement qu'à cimetière, tout pour ça là kaka. Ah, jambo huyu kadini yangu ilaji. Na viki tanto sana ne. Mpombe bukala boete. Sanga ite. Mbuka yuko yana détourner. Là. Ah. Wekeo. Yuko tanga atendo lunga. Bao kwanza. Radika juu, radika. Asali yai. Yeah. Nyama. Nyama hii. Nyama ya sote. Kwa hiyo sote nsi. Okay, na sipi. Bana. Ama ibino Bango mikolo ya balia Sasa ndio siku mikolo te. Sana mkeba yako hapo atua mikolo. Mikolo te. Mama pe opesa bango mama. Mama. Opesa bango wasumba savo. Bawe babota mikana simana.
asepeli nakoya nakoya mamba bien Mis avec eux. Ça y va. Là-bas, on va goûter à Tommy, ça va voir la carte de aussi. Mais c'est il y a la site. La avec YouTube. Allez, Aonde não APC. Vou ver tá certo que ato manis. A plota certo na eu not. Mais alors c'est allez c'est avec qui B français ça va bête. Ah, bon ça là mo. Les voyants c'est va on va bien. Est-ce que ça ça comme on a dit tout à l'heure. Moi je suis depuis d'accord. Et bah Mbote. Oh, kombe école nini? Willy Bakonga oya ministre? Oya école à l'état? À l'état. Kombe école nini? Bakonga. Comment on peut école Willy Bakonga? Ah, toi na mboka ni? Bokake. Ah. Est-ce que au classe ni na classe ni? tu comme première et sixième. Première et sixième. Oh la kisanga eba classe yango ya première ezap. Ya première yango. Kama difficulté na mo pepe mo kile kale buki mo. Première Ah, première. Wapi ban. Ba bafanda wapi? Tu appelles à congé, il faut que tu banques ça. Ah, OK. Au première. Deuxième wapi? Deuxième yango. École Willy Bakonga deuxième yango. Oyo troisième. Bon ba tableau za ba koma wapi tableau la kisanga tableau kaila kisa tableau que tableau la kisa wana troisième. Oh siko wapi? Ah quatrième. Tableau yango wana. Ah, au tableau yango. Oui, quand même, yango ande tableau. Au quatrième. Et tu as dit cinquième. On va sixième primaire.
Ok. Classe qui n'est eu noache. 5e yango. Oh to mono nde baban. Yango baban. Ah ok. Oh 5e, 6e yango kuna. Yango. Oh tableau à 5e. 6e de quoi. Eza musala kubanda, koto kubanda. Ah ok. Ma ba paysan on 6e. Ah oh tableau à 6e. 6e primaire. Tolaka ndako ya bureau. Oh kuna ndako ya bureau. Ya directeur. Ah ok. Ah to dans Bukakia non? Ah ok. Sikoyo nani WC zapi toilette. Je suis net toilette. Boba classe école bandi mukumbula ni. Oh kaka mbilo. Ah ebandi sika. Ah ok. Bon sikoyo lobana problème na bino ezani. Posa na bino ezawa basa nini. Elo ni bozangi souci na bino ezani. Tokeka bo po baninga pe ba mona. Souci na biso za boyi. Omole biso na ekolo oyo ya liboso kuna wala ngombe toza trajet molai okay ça fait vale soki 6 km 3 km na ndambo mais les bana baza ko souffrir ba souffrir faut atambola tikuna bana sikonde tango pe to zui pe epa papa Willy Bakonga ba délégation ba yeba ba tebisa ekola on dit sikonde to bandi ko renouveler musala parce que tu commences à côté yango to za bosala ke école etelem ah o ba eko cha ezali batu ya papa Willy Bakonga délégation na ye nde ba temisi école et puis ba pesi bino moyen ya kotonga bino mo botongi bino mo population nde botongi boluki bandele bandete na bino to bango batike bino nini awa tableau donc nde dans ce bana batangi mbulo oyo bakosala tena fep bakosala ngo wapi na ingende na Bukato la 3 akola ingende 3 na Bukato la centre pour que bansia biso bakanaki formation kuna Bukato ah ok ok siko awa ba enseignant bana nazo futa bango oui mokonzi tomoni yo tomoni école toyoki tomoni condition ezali ngana o toyebi ke école eza mabe oh bana na biso nde ezali avenir na biso ya lobby soki batangi malamu mboke kotombama siko na moni pasi na bino ezali nini bino en tant que baboti bolingi eloko nini salema awa pour que bana na bino pe batanga malamu ok pasi na biso po ya liboso école etelema école yango etelema na position moko kitoko ke batia biso briki tol na likolo bata pe ba toilette pour que bana pe baza bien ba enseignant pe baza payer pa bango bakozwa be courage ya kotangisa bana na biso siko na kati tomoni baba ezate baba pe ezate est-ce que moyen kozwa mabaya awe ezali papa na biso moko aza na société moko ya Lucas ya bazo pasa mabaya wa soki mbonge yi tokuta na papa to pese ba mbongo wana pour ka soma ba aza pe papa mboka akosoma ka ba kabri yake apa c'était baba basa biso baba ke bana batangala niveau moko na propre siko ba tableau et ça ma mingi na triplex pona ozo triplex foka mbandaka to na ingende pe bokozo ka mbandaka ou bien pe na ingende pe exali ekoyokoza ça dit que soki ba pesi bino ba banc awa tomo eza na 6 classes classe mo ekokota combien de bancs pour so bobi ke bana baza 120 surtout kaboli 20 donc avec 10 bancs par salle de classe ekoyokoka école mobile et puis ceux qui battent bino ba tableau il faut au moins 6 tableaux ça dit 6 triplex donc avec ndamboana déjà ekoyoko sunga bino makambo esalema awa peso total na ba tol avec 300 tol ekoyoko koka 300 tol ekoyoko koka ok merci ouais ça fait na école na batwa na kundo bango nyoso tu bayaka batanga ok mais tozo sanga kake bâtiment etelema propre enseignant pe baza payer pour que bango pe baza courage ke bana bila biso batanga moko ya propre de ba enseignant de baza na bafutamite depuis mbule bandi depuis mbule bandi siko balia ka ndenge ba vivaka ndenge na basi na bongo soki ekomi na ngonga bilanga ako privilégier classe to akokendelanga
na ngonga elanga kokende elanga école aina na école après midi donc ndenge ezala il faut baliaka kaka na mbongo école po moya mosusu eza te ah ok bobi komba école nini Willy Bakonga epe Willy Bakonga parce que botia yango komba Willy Bakonga point après que tozoki ba délégation ah na période na ye la période na ye ah ok merci beaucoup Magna bimé oui donc aba enseignant na azofuta bon Basia bafuta mina hote depuis mbule bandi ba tobalika na mbulu bafuta mina non mais mbule bandaki na mois de septembre siko ndenge za tisco na bafuta mite siko ba vivre ndenge nini bazo be bapika la famille kama bika mana mboka bazaki na soki moi soki sidi tobe champion toba kukalisa bango siko bana baza na école ba combien oh tozanga tata toi population 5 ah na école primaire 5 siko bano ba uta batanga ka ba uta ka nyoso hawa depuis de 120 élèves bayaka otanga mais ceux qui bana na problème à toilette ake matiti oyo eza lelo eza wapi toilette wana ya ndako nazoba école école eza te soki mpa na posa mai azongi ndako ndako ya moto abotyela bango babido ya mai kuna place batie tombo kuna epa chef ka chef kuna ok condition ndenge bana baotanga yo en tant que pédagogue omona ke baotanga bakozala pena maele ya solo soki baotanga ba condition étant que ngai pédagogue selon l'éducation soki mwana azotanga na ba condition akozala penza utile te akozwa maele penza te pourquoi il n'est pas à l'aise parce que mwana azana à l'aise nde leso ezopesa maye azolanda direct et pourtant akozwa na l'aise te oti batila biso ba brique ya kitoko et école ezana bien moi akolanda ko tuna influence que non je préfère parce que cette école est bien bâtie mais si une école n'est pas bien bâtie les enfants nous fuient encore il faut que les enfants profitent avec les bâtiments c'est ce qui compte à l'éducation.